Papa, cause qu'on réussit objectif, il y a une opposition, et l'objectif, et ça valeur, et ça anti-valeur, et ça qui ndoki, et ça monte ma bé. Question moi ce que il y a indeko Fayulu kanda na bino na élection nini. La élection est le 23 décembre, auto que sa machine à voter. De Congo France, bonjour. Fidèle internaute, bonjour. Très cher patriote congolais, bonjour. Déjà déclaré campagne électorale et bandaki vraiment à élection, si on peut le dire, Kolanda à propos il y a Corneille Nanga, ils le 23 décembre. Nakati ya ko éveiller la population congolaise. Nakati ya ko éveiller bandeko nyonso bazali bande ya mboka na baza nakati ya mboka. Tozo continuer kaka sur Congo France ko betali solo oyo etali ba élection. C'est votre humble serviteur Moïse Katomba Ingila. Je suis là toujours pour vous informer. J'ai dit merci beaucoup à mon boss Didi Dipumba parce que c'est grâce à lui que tozo tant oyo moins espace oyo muke ya ko solana bino ba bande ko na biso ya libane ya mboka na ya kati ya mboka ma solo etali élection ma etali mboka. Voilà, aujourd'hui j'ai eu cette occasion, cet honneur ya ko yamba ndeko Jacques Ndala na lukaye mingi vraiment fidèle internaute na lukaye mingi lelo andimi ko yamba biso et pas naye. Nous sommes contents to ko beta naye ma solo etali politique, ma solo etali élection, ma solo etali avenir ya mboka. Donc tokoyeba qu'est-ce que oyo yazali mazali moko ya bango eza ko préparer est-ce que ekokena ba élection toté mona mboka Jacques Ndala mbote mbote de Moïse mbote na ba ndeko nyonso ya site na biso et puis mbote na boss na biso, donc bien de bonnes choses ensemble pour les changements. Oui, naza secrétaire général adjoint chargé à coordination et à jeunesse, donc ensemble les alliés plateforme moi ils allaient soutenir vision ya président Moïse Katumbi mona mboka Jacques Ndala to bandamba moko testo attaquer tozalaki wana le mercredi ko ya maman na mboka ndeko Martin Fayulu. En tout cas moi j'étais là si présent dans l'action de la photo sur Yoboni. Comment est-ce que vous avez jugé cet accueil? On dirait que Martin Fayulu a ndimagité à ke ba yamba bongo. Il fallait zalaka ndengwana au moni batumingi batunde basali Martin Fayulu to na mboka moboye bafinga mutute na mboka batonga mutute bachola mutute poso ko choli mutu umona babaye simane okisoni babi Martin za na base te tasko Martin za na base te ngaka nena bo Jacques Ndala na moi pour les jeunes politique mais na base à Martin Fayulu. Tout ça c'est quoi? C'est ça révolte. Hein? Dans la compétition électorale, il faut unité zala, simple, qu'on reconnaître que non n'a besoin oyo, n'a besoin de kowana. Et on n'a finira jamais même Kabila n'a finira été. Même tu sais que dans finira jamais la vie n'a de Félix, n'a finira jamais Vital Kamerhe. Pose un bateau dans la partie politique na bango, bah c'est bien là. Ozomona naza candidat à député national à Lukunga ça na bato bazana UDPS balinganga mingi bazana Lukunga Jacques Loba bien ça voter na ngai ozomona. Donc il faut toujours être un peu humble, simple, courtois mais strict. Voilà. Oui que boyoka yo mwana mboka Jacques Ndala isa même phrase ou même malobolobi isa maloba mwana mboka le président de la République Joseph Kabila lobaki lobi na kingakati olandaki Kabila za humbleté za simpleté que bossa la campagne na humilité. Bah ça la campagne humilité pour bon moi ça humbleté va mité ma bé. Maintenant na yemoko ba mité ma bé. Tu vois bien monter ma bé zalité crainte pour tout loba. Monter ma bé tout le monde on a mis ça là. Hein bota na condition ni Kabila tikimboka sur le plan politique donc c'est un chaos extraordinaire. Kabila a détruit ma parti politique, nous soit détruit yango, a morcelé yango. Tous les grands partis politiques ont été détruits. Kabila a humilié Gizenga. Vous ne croyez pas que c'est parce qu'il y a la pauvreté dans le parti politique? Non, pauvreté dans le parti politique. Pauvreté dans la société congolaise, dans la communauté nabiso. On est au défa, par le Premier ministre, comment la bambo? Il y a un autre ils ont misère. Misère fabriquée, entretenue, pour qu'on manipule ce qu'on bat. Nabi, il y a contact à bisoté. Contact à bisoté. Nous avons chaque jour. 160 000 $, moi 180 000 $, moi, nous avons 10 millions. Ça va 10 millions de dollars, 10 millions de solo. Donc, ils ont un bilan comme eux, sur eux qui ont son monnaie, on va dire que non, bah on a humble, humbleté. Aux assure que mon chadère a ça là, tourner moi zone ça, bah bête lacrymogène. Aux assure ça non, bah bête lacrymogène, bah bête lacrymogène, joue par exemple Fayulu pour un. Bah bête on point. Aux salaires qui ont le bien, bah bête on point. Le problème est que le major a parce que le colonel a le major a tikalaki a monique bazo causé trouble à l'ordre public alors que ndeko Fayulu fallait les kambangu. Allez kambangu on ndengi toi la période de campagne, campagne bandaki na mti campagne manzilelo. Et ça retour et ça pré-campagne.
papa tous en la politique tous en la période il y a normal politique tous en la période il y a pré-campagne tous en la période de campagne action on est organisée occasionnellement les occasions organisées stratégiquement pour lancer campagne ya candidat na biso ozomona kokende mamlembe kokende mangu échanger nini wasi que mukolo faire chara roya ba olexe mangu azaki na kasai to mona ozomona donc ça bilo moyo ya bilo mo ba mité mabe ba lingi peuple congolais te ya buzoba ozomona tant que dans l'élection parti pris à la raté police fait à la neutre yo zalaki na biso police le but ils a 2800 personnes est-ce que c'est normal? Non, là, là, en tout cas. Est-ce que police républicaine? Non, non, c'est pas. Est-ce que police républicaine école blanc en Néwan? Tous allez na marche où il y a contre machine à voter. Police le bec tous 4000. Est-ce que on est la police républicaine? Est-ce qu'il y a une police responsable? Nous disons à ces gens-là, base à la sûre que Mboka Oyo, tous allons na Congo Mobutu tous allons tous allons maréchal le plus fort d'Afrique à Mboka Oyo. Bako tuna ngulu. Moko na moko a répondre devant justice ba propos na comportement na attitude na ye parce que police zali police ya FCCT police na armée zali police na armée à Kabila te et zali police na armée républicaine il fallait jouer rôle nango républicain responsable on avait besoin des aventuriers une association de malfaiteurs ou bazoya pour manipuler biso même sur le plan de la communication le but que police zali police ya FCCT makambo ya police etalinga itenga itelingiza mambo ya communication mona mboka ozaki na RTNC nini yo loba pour opposition ah yo oyebi point balongona na RTNC te olongwa na nga na longwa parce que ba suspendanga na monike ba suspendanga pour le lomo ezanga tina na longwa nga na yamba bato na mission na RTNC na yambi pena comme on a eu ni le noir Timothée le noir vieux que je salue. Voilà, Timothée, bonjour à toi, c'est mon frère, c'est un ami, on a tutoyé. C'était tout ça, une émission, c'est une grande et belle émission avec des questions de réponses, à des gens qui toquent. Mais l'émission n'est pas pour la opposition. Aussi imaginez, on a une opposition, on a une opposition, on a un journaliste na RTNC, dans autres na Kabila na bi pour nous libérer mo qui était na pasteur Coutinho Seriwana. Bah image sali bandeko. Il faut qu'on se rappelle de ça. Moi je ne suis pas un lâche. Moi je suis responsable de mes propos. Na tuna Kabila na conférence de presse, la présidence. Monsieur le président de la République, aux défendre bilan là c'est vrai. En 2011. Silence. Yebi sabi sur le lot lecture ni ko sala na droit de l'homme. Poti lolo tout ça na prisonnier d'opinion, prisonnier politique, le Roland de Gomokia, on libéré. On resale la babenga oni sous na bourse ni combo. On resale la pasteur Coutinho abimana na tout là donc on a l'acheté. Na longwa la RTNC pour na loba na émission moko na lobby. Mboka eza mututé, mboka eza opposition, eza majorité. Biso a jeune majorité à l'époque. Toyebisa Raïs, to bien Raïs. Na minute oyo aibisa biso nani akozala candidat à majorité présidentielle à l'élection en 2016. On en a fin 2014. La nanga bien, la émission de RTNC. Il faut Kabila aibisa biso nani akozala dauphin na ye pour biso to soutenir dauphin na, tous en a discours, tous en a débat politique. So ils vont ça matro pour ton dimanche troisième mandat. Le bien on a ye suspension. Tout là, oui bien on faut ça va tout. Donc on a répondu que nga tant dans un RTNC, nga za l'acheter. Moi je suis ferme et dans un constant la conviction dans ngai. Tilelo. Croyez-vous avec cette empêchement où il y a liberté, tout le monde de Martin Fayulu aye, bagaz et betami, est-ce que campagne électorale où il y a ça manandenge single donc on andenge moko ya normal. Neko Moïse, boza ba journaliste mini na batala rabino na TV na internet. Mais il faut dire aux gens la vérité. Problème ezalité ceux qui ba la campagne aisément. Il y a somme 700 francs. Ndeko. Problème ezalité que le lot machine à voter, problème est fichier électoral. Le problème est vérité ezalike processus électoral. Banda to banda ya ngotina lelo ezali processus ou même so ngulu. Normalement Kabila ebe ga osala élection té. Alors que la tandanga ko pour tout le monde qui la candidature, to déposer candidature té, to participer té. Bato bazoyaka tilo to machine à voter. Donc tout est faux et la parodie d'élection. Ngala kanisi que le 23 décembre wana peuple congolais faut l'exandanga na Kabila que mbogo zayi mbogo eza théâtre ya Kabila te
mboka eza ya tata ya Martin ya nanga te. Vous comprenez biso to soutenir Martin Fayulu na ba élection eza ko ya to kotala mboka oyo soki nani penza nde akolo mboka oyo soki ezali peuple to ezali FCC. Mwana mboka Jakindala na moni déjà au précédent na makanisi na ngai mutuna moko elections car des candidats communs na bino eza mwana mboka Martin Fayulu mais sans machine à voter au fichier électoral donc tout le bac élection pour na bino ezate pour la biso élection ezali parodie élection to que nous comment articulement sur ça la parodie ou la vraie élection. Voilà donc élection ça qui ndoki élection to que nous so chadera leki ya pena ba loki pena mboka oyo ya pena sadi que Kabila pena amoni biso pena sali pena nzela nyana yi tata mingi ndeko Kabila comme un dictateur na Afrique mwana mboka yu peut-être otambolinga na tambolité. Croyez-vous que un dictateur selon vous a pu organiser une élection oyo mutu so kozwa? Mais c'est impossible. Mais on te zo le bat. Et on te zo le bat c'est impossible, c'est impossible. Machine à voter ko bati oyo kaka. Ya on est vrai l'autre aussi ma pour te libérer mboka na biso. Mboka c'est infiltré à niveau imaginer. Pesa ndeko fachi raison na ndenge ninga lobike na machine à voter to kende kaka to koyeba nini kokoma. Mais Moïse pour nani nozo linganga Jakindala na kende ko contredire mutu la Félix Tshisekedi azali présent parti mon opposition. Non mais attends non opinion ya pesi to opinion ya parti na ye soki tozo bunda lelo moni lelo tam to sane so tam so lo bakanginga tam so lo ba yo bazinga ba bominga yi makile zo tanga ba okufa po tozo bunda la vérité tozo bunda la liberté d'opinion ngala ko jamais ko tellement ko sona lo bageno der ko bino bote o yo alobi makanisi na ye bravo a continuer na onde ngwana pona nzambe te na pe prophète te ozomona na ebité lelo tam so ndeko fati idée au parti na lobi ezui ko appelle idée bien na boy to comme na suka boye et bimi et tout le monde bon tu vois vous voyez français bien les zangatina donc mais voilà mais bisola va fati to rendre mot bon babi nous allons organiser l'élection na machine à voter babi to organiser l'élection sans machine à voter ce que tu ressens la point parce que oui qu'il ne ko fati à boy l'élection pour il y avait un agent caché moi izaki na sima selon ba rumeur les informations, j'avais des collaborateurs, des correspondants, voilà c'est ça le mot, au Bazagi à Genève. Bah, le biais était, mon amboka, Bemba, na Moïse Katumbi, au Yozo soutenir, Bazana agenda caché na Sima, Bazo Lexandeko Fayulu, poto boycotter l'élection. Na Sima wana, bango bagozo na kati processus. Bon, on les a en battre lobby. Ayo, le lobby aux ba correspondant. Ba confirmer que ça bongo. Ils ont dit ça. OK, ba correspondant no ba pay sur information on a ko boyate, OK? Mais en même temps, na biso que ninga zawana ndeko Bemba na habité, président Bemba na habité, na ba respect mingi pour na ye. Mais pour na ndeko respect ndeko président Bemba. Pour na ndeko Moïse Katumbi na ko loba parce que nazali représentant na valable. Ndeko Moïse Katumbi na ba tant ba sali ba élection na bango wana avant que tu ba kota. Ndeko Moïse a essayé de nga candidat na ngezali Fachi. En tout cas, nous allons là-bas. Préparez-vous déjà d'ailleurs. Notre candidat, c'est Félix Tshisekedi. Nous, on s'est préparé dans le sens où. Tant qu'on va voter, Bimi. Pour mon aké, ni Bemba, ni Moïse, Bazala Guité. Donc, place ce qu'on a dit, Tembe, na mabisi nga ba correspondant, ba bisa wana. Ba voter qui Fani Fayulu, na Matungulu. Ezali Félix na Vital. Félix a sali à respecter accord basinengina ndeko fachi. Ndeko fachi c'est Félix Boy. Mon amboka tozala sérieux. Caméra isolanda biso. Voilà, ndeko fachi a ebisi ndeko Fayulu, voilà. Que ngai na ko voter yo. Mon amboka Fayulu ebisi ndeko Félix. Ngai voix na ngai za pona yo. Yondo za populaire, oyebi eloko. Oui, yo na lobat. Yo kana ni solo ngala ok place na okende nango. Olobi ndeko Fayulu ko sayi fachi. OK, tant on ndeko façon ndeko zoloba, tant on ndeko Fayulu ko si fachi, a voter fachi te. Mais fachi a voter automatiquement fachi na Vital baza éliminé. Tu sais, il y a deux candidats. Fayulu na Matungulu. Tant on va bibi na salle pour passer la vote mususu. Président Moïse a télé na citoyen na boyango. Abinga na za d'accord te. Ngai candidat na ngai ezali Félix Tshisekedi. Na la ko échouer te na ondima ngote na signer te. C'est ça la vérité. Tout le monde correspondant no bayibi sayo. Photo il est même ici à Kinshasa. Photo mon goût ezali oyo ezola président na biso Moïse a télémi à Kangelo Nyazo à d'accord te devant Fachi devant Fachi oui tant que Fayulu la bimi
amoni pena climat a tuni pena na salle ah bandeko ngana mona climat a bien te ah on débat tous pas d'accord te président Moïse honnête et constant qu'il est ah oui ngana ça d'accord te qu'est-ce là yo ngai candidat na eza Félix donc photo bandela makambo yo eza normal te et ko simba te candidat na ngai eza Félix ngana kenda Félix na ko signer te Félix mutabi na Moïse président Moïse te tika to suite voter en tout cas to continuer makambo yo eza na démocratie to suite voter te okani to continuer ce que yebisa en place wana président Moïse a un agenda caché oui agenda caché ya Moïse zalaki to voter Félix malheureusement a ko révéler yango mboka yo ndimi que mwana mboka Bemba mwana mboka Jean-Pierre Bemba na kati ya course mwana mboka Moïse Katumbi salutations respect na kati ya course ba voter ndeko Fayulu. Mais est-ce que tu as expliqué au mon lobby na tuni yo ondimi ke na kati wana bango na kati ya course élection batika ndeko Fayulu ba candidat commun yoka nga bien répondre non pesa yo parce que aux autres ma question d'autres détacher yango d'abord on répondre oui autour nga oui ou non na biso oui parce que ça les principes et engagements aux autres nangai tous la homme politique moins responsable parce que ceux qui ndeko Moïse parce que Moïse que vous représentez oui ndeko président Bemba porte-parole ya Bemba te et porte-parole peut-être na engagé PIT c'est ça pendant les solo na solo na ye mais ndeko Moïse enfant dans la téléphone na benganga tout ça la réunion ensemble na zapena membre cadre ensemble voilà donc ceux qui ndeko Moïse Katumbi azala na agenda caché toi ça la intention zolo ba na ko boya ba élection oyo na kani simbele après ça ta mot d'autre to vanya na biso ceux qui ndeko Moïse Katumbi akendaka tina Genève soki ndeko Moïse Katumbi landanga bien azali na posa azala na agenda caché anga ke de Genève te to ngato vana na biso to zali ba sebe élection ba élection ba aventure ba sebe ba élection ba buzoba oyo après to ngato tane to ngato to sala donc ndeko Moïse Katumbi aza responsable yangonde d'ailleurs apporter choix na sur président Fachi le président Fachi mon tabi segete tikaka to kenene ngwana donc ce qui faisait président Fachi a président Moïse pour na Rwanda de que Moïse de l'autre bête en solo mususu pas tout nier ah mais yo zo boya to ba élection pour na nini ba to na mino qui m'a dit matin ah ben non c'est pas grave voilà voilà dit ben ma joie mais c'est ça collaborateur na ngam ta filmer atindelinga c'est quoi toujours ça discussion na caméra aux ma prévention sont tous ça discussion Fayulu n'est candidat commun et opposition. Ok? Félix, Vital Kamere, Moïse Katumbi, Bemba Jean-Pierre, Matungulu, na Muzito. Baponi, de Gonabiso, Tozuku Bisalelo, to soutenir Fayulu, Madidi, Martin. Félix Sigedi, base ne lobby jamais. To soutenir Fayulu te. Zon retour, to voter yo. Asa candidat à base naï. Peuple te mais à base naï. Na lobby bien à base naï. Ndeko Vital Kamere mêmement base de la vignette tiens yoko soutenir na neni boni weko base insister so mo bule bimaki mona mboka Jackie j'étais là bitumbe bimi entre bana batu ba partisans ya UNC na ya Fayulu j'étais là présent moi aussi j'étais là mona ngate na yaki na komi kutu na kamera kalme bango jomo boya ya ini salba yo kutu longa ataki fest mutu ensemble longa do changa musapi bonabi ah jo bena la temps normal hanga za bena gauche droite gauche une veste noire en tout mais bon ba toza yona loyenge salié mais bon là finalement so les loyenge bena na loyenge na bena la kimaki ya mama banga na banga do biso banga to mesana na biso banga to mesana na biso monde na biso donc lelo tout est fait clairement mais bon ça la calme ba surprise pe goya nango donc bon mitungi ça la noté ndeko Vital Kamere na Fati ba solo là c'est pas si ma solo wana e bango c'est pas si ma solo monsieur Betama na biso déjà tiens on a mutu vraiment question moi ce que ilinga ndeko Fayulu kanda na bino na ba élection nini na ba élection le 23 décembre auto que sans machine à voter mwana mboka vous savez le peuple congolais azana posa ya vérité machine à voter te na ndenge nini parce que élection est déjà clair mwana mboka Corneille Nanga a lobby que on peut caler dans l'élection na machine à voter bino bozobe machine à voter tout ça la nini Corneille Nanga za nani aza président ya Seni zali organe oyo basa oyo mbulamatari ya mboka législateur à Salipo et même ça en autonomie Seni ministère intérieur et organisation Seni ezali na C ya Mibeko Corneille Nanga za na C ya Mibeko ya mboka oyo loi électorale lobby to kenya na autonomie ya mbula oyo na machine à voter te
élection cause l'élection électronique T. Si quoi ça n'a si les sanan. Il y a le but des machines à voter des alliés imprimantes. Yo nangai. Est-ce que tu as risque à imprimante tu as isolant jour élection vote. Tu vas aventure contre quoi. Hein boniboué. Comment il peuple nini. Hein peuple nini. Il y a un jour Rwanda le 23 décembre. Peuple oh a pour machine à voter. A qu'il y a bureau à voter. Peuple a contre machine à voter. A qu'il y a bureau a 5 papier soit PC papier tes peuple a mis en charge. C'est tout. Et ils allaient journée en mobilisation jour Rwanda. Autour l'accès Kabila ke biso. Hein Tomangulu na été. Il faut arrêter avec Bavanti Bossala voilà. Bon souffrir la mode beaucoup fana mboka ça n'a pas si nani Chadari na machine à voter mais c'est quoi ça mais c'est quoi jour to na bureau de vote wana biso to kende to panza nini to aussi habilité to le vote to mise en charge rappelez nga itam sur la bourse na kati ya ba accord ya Saint-Sylvestre ba lobby était oui certes élection eza électronique était mais ba pesi na seni pouvoir il y a qu'organiser l'élection genre il y a un déjà technique il y a organiser l'élection donc yende apona la CENI a fandi a tali abike non poto que une élection bangu to pour machine à voter yo ko boyango merci na kati ya le wana yo bien na corps la question no na kati ya corps à Saint-Sylvestre ba yebi ba yo kan balobi bandeko baza na prison Muyambo Jean Muyambo ndeko MLP zela comme les autres Franck Diongo na oyoya basé belé bon libérer bango ba libérer bango va candidat président zela nanu ba libérer bango en tant que ba qui pour tu ngana nani pona boya bango ba libérer bango pona nini ils ont la carte accord OK dans une la question là yo accord et lobby c'est ni eluka moyen ya ko élection OK moyen on seni moni ezali machine à voter boyeto c'est comme pour vendre. Surtout qu'il y a une élection, c'est un match à football. Arbitre. Ah oui, vous le verrez bien. Donc, notre élection, c'est un arbitre. Donc, tout ça, la côté, il y a Navita. Voilà. Exemple, il y a bien Zali. C'est un match, de l'autre match, on a Stade des Martyrs. T. Renaissance contre Vita Club. Babi match, on a pour $10. Et puis, on a $10 pour être là. Tu as $10 pour être là. Tu continues à stade, tu vas c'est la match bande. Tout à la boy, Jomo Bima, là tu gondes en noir, t-shirt en noir, na sifflé, Pasteur Mukuna. C'est un but d'avance. Tu es aussi, on appelle cet exemple, moi, c'est rien. Donc, vous avez dans la compétition, arbitre, ça, j'en ai comme sous. Match maintenant, vite contre Renaissance, na kacha stade des Martyrs, arbitre Pasteur Mukuna. Et boy, beaucoup de bêta, boy, match, on a bêta. Pour vite à gagner. Mais qu'est-ce qu'on est où là? Pourquoi tout ça, on est trop mangombe, on est tout bien venir à la sauter. Machine à voter, Salimi pour Kabila, va tricher les Chadari. Et peuple congolais, oui. Ce qui peuple a pour machine à voter, joue en élection au Salema, Chadari a gagné, peuple a beaucoup. Mais ce qui peuple est solo, a contre machine à voter, joue Rwanda des peuples congolais comme histoire, moussou sur le monde, dans le monde. Voilà. Oui, moi, voilà. Ndeko Kabila entouré Naba Oyo Azali, professeur d'université. Yo personnellement, ozo candidaté que moi Namboka Kabila a reçu objectif naie ya ko panza opposition ndembo panzani. Papa, cause ko réussir objectif ya ko panza opposition, et l'objectif moko et ça valeur té. Et ça anti-valeur, et ça kindoki. Et ça monter ba mabe. Mais comment tu vas foutre dans le lupango, tu as na mandako belé, tu as dans cours commune ba français. Tu as 15 familles. Moi signé na banana yo bandi ko lala ba sabaninga après tu vas te sur le non en tout cas Moïse a mystique Moïse vena allez il va allez toi commission mais c'est ça tala Moïse sois sérieux Kabila n'aime pas les Congolais, il n'aime pas ce pays. Si Kabila aimait ce pays, ne ba aussi ba kufa anga pena vanda bi bande ko na ngai na moni to kufi belé. En tout cas, bo limbi sanga. Nazoki mboka nazai mwana muke, nazai na maile te na 9 ans. Ngo gérer mboka te, ba kosiko singa na bato nazana bango en tout cas ngapenda na sokole maboko. To ka na ba élection, oya robi mwana to betele maboko, to tongi mboka na biso. Ozomona. Si Kabila était un monsieur responsable avec le patriotisme, avec passion dans le discours dans la passion au Congo, c'est ce qu'il allait faire. Mais ce que Kabila fait aujourd'hui montre à l'œil nu devant Moukili Mumba, Kalingimbo Kaoti, et ça passe. Mais peuple, à ça peuple,
le Korosi Mukanyaloba, Azar le Baron Tilelo, le peuple gagne toujours. Question moi ilinga mona moka jakindala. Une fois comme le 23 élection salamité. To ça la bonne. Il faut ça élection. Ça machine à voter. Sur l'élection exacte, il faut que les transitions sans Kabila. Kabila, soit attikité papa. Ah, n'habite ce moment on ninga na mona. Spirituellement. Papa. Mboka oyo. N'habite ta Mobutu azala yo zana ajinin. Menga azala ta Mobutu azalaka. Modèle Mobutu akimela mboka oyo. Modèle Mobutu akimela mboka oyo. Mutu mota ndimaka. Mobutu akei même après tout le monde tozo mituna Dieu azonga te. Azonga pena nenga mystique. Tozo kama Mobutu ti Mobutu akenda petit de la akenda ko. Si akufi. Na biso akenda. Oh, redire le bas akenda ziza. Donc ba sarana na mboka te. Mboka za na peuple nango, ils na batu nango. Tout que le peuple congolais pouvoir na yé. Tout que na ba élection ya bien. Mutu au peuple a poni aza pusala, asa de la peuple volonté na yé. Tout na ba élection te ya ko sepel sa bateau. Bateau ba loko so mbongo, bateau balingi mbongo, balingi basi, balingi vivre, balingo vivre. Et il faut to longo la bateau wana nyonso. Tout ça bateau motema malamu. Bateau bazana bolingo, bazana politique ko tonga mboka oyo. Fidèle internaute de Congo France, Tokobo Sanate to yami mwana mboka Jakindala comme candidat député national hein. Oui, national. Tokobeta lisolo pe na ye. Ko mwana mboka yo sa propagande toté. Oh, mais ça propagande ko yoka soni te benga na wa refil. Oh, mais ndayo son ndeni. Naza candidat numéro 204 na liste ya AMK Alliance des Mouvements Congo. Na kosala na sabandi ku campagne na ngai 204 204 na Lukunga. Na yiki bana Lukunga ba tala ngai ba voter ngi Safu Bazaba oh mwana mboka Daniel Azana en fait Mike Mukebai Eliezer Tamwe Mwamba. Voilà, tozana Eliezer liste moko, voilà. Olonga ye. Attends les toy. Mais Eliezer ayebi ke na ole ba voix fort. Ayebi. Na nga kati ayebi. Moi ko lupango. Ayebi. Ayebi ka voisin na ngai. Ko silika te na 2011 osilika ka. Non non, na vidéo ti. Na sika na sani. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nga ba voté ngai na 2011. La preuve na silika te, ba voté en 2011. Mais Bouzo be Salema bon, tu as dit que en 2011, tu as l'élection ici. Tu as plus de 1600 bureaux de vote. Tant que si c'est P20 union, sur c'est urne, zone c'est bulletin de vote dans la urne pour gagner la centre en compilation dans foire. Plus de 880 bureaux de vote urne bunga. Ça les depuis maintenant. Bazu bat noma noma rabatu. Onu ba noma rabango. Ngala ba gloire à Dieu, ils époque na ngate. Nzambe nous avons parlé du peuple. Nous sommes très conscients, nous sommes très déterminés, nous sommes très constants dans l'engagement. Nous avons la majorité présidentielle parce que nous gérons beaucoup et puis nous avons courageusement. Tant que la majorité a privilège, nous avons position tête à tête. Vous comprenez, nous avons un bon côté, nous avons bien. Donc voyager, kozonga, encadrement, mais notre habité. Pour un souci en boka oyo et aussi mbasouté. Vous comprenez? Donc c'est ça. Ba voter na lukunga po ba yebi chaka zanani et belé ba sa photo ba ba yebi ngonte na lukunga. Ngala botami na marumbu. Na koli na monga fula. Na tangi na ngalema. Na bali na lingwala. Na fandi na commune na Kinshasa. Na sali na commune na Gombe. Ngana ka tembe na osaba recherche. Tout le temps que vanda wapi na webisa auto. Tout le temps que vanda wapi na webisa na vanda na venir ngolo ba webisa vanda wana. Ozomo ade tembe. Ngana za pena mwana ya lukunga, ça dit misi ça pena ya lukunga. Biso to la fierté ya bala lukunga. So que na ipen, on attend na ipen eza na commune na Ngalema. Ba webisa bino ba benga tant on les étudiants ba benga Lumumba. Lumumba. Ba na ipen ba yebinga. Camarade tse ba yebi wazo bana za nani. Asala ba jeter. Mutuna moko si na fandi na kotala aya kokomi na ko bossa na ngote. Pourquoi est-ce que na ebité na mboka nini toza na 15 000 quelque chose de députés nationaux, 19 000 députés provinciaux? Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, c'est dans la politique qu'on devient riche. Non. Ezali nenge régime à Kabila et la Kisibiso. Et la stratégie, c'est-à-dire que papa c'est à 500. Alors c'est une stratégie maléfique, diabolique.
C'est-à-dire que non, so bobiga non, bocha 600 to 1000. Ah, et vous la clair juste. Il y a un moni mutu mususu peta mususu. Ayebinu ku tatane ba défendre ali kambuté. Ayebinu ku tatane ba ali kambuté. Mais moni ka liste na pas en que vous votez ndekona. Ça me les a combien? Biso tona ba député d'abord la circonscription tozali partout. Forme politique dans ce pays. Tous en a 1000 candidats. C'est-à-dire que 500 peuvent remporter, 500 peuvent rester. C'est une compétition. C'est-à-dire, vous avez joué le jeu de Joseph Kabila? Pas du tout. D'abord, c'est une compétition interne. Pour 500 places, vous avez 1000 candidats. C'est-à-dire, Mora Tikali. Mais oui, qui ne sait pas que Katumbi c'était milliardaire. Est-ce que tu veux aller milliard il y a Katumbi awa. Mais il y a milliard Ezaïe. Ezaïe ngate. Ezaïe na famille na mosina bana na ye. Vous comprenez? Ngai ne tinga la vie na l'autre aux milliardaire. Je te dis vrai. Na l'autre aux milliardaire. Na l'autre na tika histoire na mboka oyo kaka. C'est-à-dire Jacques Ndala akufi abunda pona mboka oyo asala boye pona ekolo asala boye. Ceux qui sont dans la loi oyo, ceux qui sont dans les mambo qui dans le mboko pour Jacques Ndala dans le parlement. C'est ça mon souci. Non, dans le bagaille saute aucun parlement auto qui on n'espère bien. Tout ça là t'as 2 ans foutre à député. Ba pesa député mutukate. Ba pepsi sur ba bus. Député mon côté na mutukane a. Ozana mutukane fa pas na yo. C'est en Thaïlande. Voiture à luxe ba buki pandi. Ba lobby député mon côté, tout ça là 5 ans. So ozana mutukate sombi mutuka. Il faut te sombi on ndengeni. On a nga. Ça reste à $13,000 oui. Té, eze belé. Ba futa kutu ba tuté. Toti la rata msona ba prime, moi ba avantage car mon député soit dans il était en charge. Ah, mais salaire est à la tête. Oh, corruption. Bah, ça député Moutourate. Tu as un parlement dans le bus. Aussi, nous sommes bien sur mon au côté. Bah, l'on la mangue le wagon. Pose la parole, il faut là ta costume. Nanengeni, papa. Nanengeni. Peuple a voté. Tenir des villes, il y a Nengeni. Veste cravate. Peuple, Moïse. Peuple a voté. Azatan lipapati. Il faut refléter pour voter à peuple. Il y a parlement bien la gomme dans la chemise dans les bien oui. Yokanga bien. C'est ce qui a tué ce pays, le prestige. Bah mon la kinga laza. Mon toto terre le pont on est pas sur la campagne de députation nationale. Soit voter même en ça la bino. Et alors les bossons ça là arrive le pont. C'est ça. Et vous acceptez ça? Oh là là. Il y a un député dans le Congo, à sali campagne, à sali affiche naé, à simbi maki, à l'axia mutomobola, mais alors kaza riche. Et là yo to le bayamana. Wala esa démagogie. Na sali na ebiete na monika na Facebook. Ngai te na monyango. Eza lo kutoza ya solo. Ngai na sala campagne na che photo na ngai na simbi pau, na lettre salopette, na casque à chanter. Et lingo lo bakeno, nazo kende na parlement wana, pona ko tonga Congo ya sika. Na yo na monika na ba pour na kotonga Congo esika komisanga député na yo nga chacun za député na yo s'approprier nga komisanga pena député na yo obi que no wana député na nga a ki kono pour défendre nga a ki kono pour voter la loi yo vani samboka oyo kimia pour na totonga yango esika donc c'est clair bana lukunga bomi tungisa na noté bozana kandaka moko liste AMK Jacques Ndala 204 maman papa elenge komisanga député na toyebani monanga na misana na sala eza kutuma mo yolo balobate ozomona mutu obeka ko voter ba FCCT ko beka ko tcha na yo pona shadari te ata mukolo moko ata mwana na yo aza candidat ya FCC ko voter yete pour se voter FCC to tika na pasi oyo shadari wa so na pasi koleka donc boza la conséquent boza la ba réaliste bo voter ba candidat ya AMK partout ce qu'on dans la vidéo oyo dans la province nini songolo talali c'est AMK voter na kati wana ezali kambo ya seuil ko voter mutu te pas en mbali na yo mais azane peta sur la base de keba au père devant nous ya pamba vote eza secret liambongo mela masanga la ta t-shirt tant comme na urne au voter chacun bo mimboka ya ngwana liambongo parce que ba pion mbongo zela nan comment na mboka excusez-moi mes respects en Afrique il y a ce qu'on appelle de la politique de démonstration au liambongo mais to toni sa stade Mundela royeba wana te Mundela fait que non Mundela yebi que toi peuple pauvre quand tu biso la Congo toi pauvreté toi ba misérable biso toi la misérable Mundela yebi yango Mundela yebi yango peuple jour wana jour à vote kebela vote ko ken tellement na bureau de vote tant ba ça dépouillement tant ba compter ba budget de vote on ba ça comme mega ko bouger te
Voilà, fidèle internaute de Congo France, en tout cas, merci beaucoup. Ndenge Bozala qui est belé à Kolanda élément Oyo, c'est votre humble serviteur Moïse Katomba. Mais nakati ya campagne électorale Oyo, ngai na soutenir peut-être des députés mon côté, à part peut-être mon président, mon vieux Jacques Ndala o nazana ye awa Kolanda ba propos na ye, na ko soutenir ye. Na ko senga na yo mona mboka Jacques Ndala. Au télémine loko mi balé où est le tribalisme. Il y a un monsieur qui se dit journaliste, mais a lancé le moko bouya tribalisme. Et comme qui oba luba oba Congo bosala boué nga personnellement na ose pela ngote moi le ba moko dans été tribalisme na mi balé message nini na ba congolais pour ba sala vote ya malamu. Mais Moïse oyebi ke ngai na za bilo wana te ko ba tous les autres na ba dans ta province nini. Donc bandeko tout tika tribalisme ya bo soto ya bondoki. To abiso soma na Congo bana moto moko. Mampangi na monu angwashi na monu beto bi kambo ina tribalisme. Il y a un mosquée qui m'a bête dans le Congo, il faut vendre Congo Mosi, Congo Angolo, Congo Yoke, Congo na bête Mosi, Mutu Mosi, Velen, dans la télé bête au tribalisme, il y a un monsoni, hein, ben manga yao, bata tu liba mam, bana ba ilungan vich, bat ba koloma kulunji ngakula chulube nungo, quand nous établis le tribalisme tout, Congo mwa baka kwetu, wankambo betu, tu regardes le Congo umwehel, quand nous boulons malo kutahu la bantuto. Tu peux peut-être mon mutu mwela bana bamwena Congo wa mama wa baba sikiliza wasikiliza na wasemaji lugha tufa Swahili nimpikia asante baba mama kijana usingizane ndani ya mambo ya tribalism hachana na kabile njoo kabisa ile njoo roho mbaya sana ile njoo shetani kabisa kwa lakini tukwe pamoja tujenge nchi yetu Congo ya bakambo yetu Kongo ni yetu suspect Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni yetu basi kuambia mambo ya tribalisme tosha ile ndani ya kichwa yako asante sana. En tout cas merci beaucoup fidèle internaute na kana ina lobaki na mon coordinateur Mona Cédric na ko telemela o itali tribalisme mboko Katomba na ko sala na ndenge ke Congo eko kabwana te o itali tribalisme ko kabwana te ko voter moto oyo azana ba idée ya bien profil ma ambition ya bien pour Namboka. En tout cas merci beaucoup na ndenge bozaki belé Rolanda biso na kati élément oyo na mona Mboka Jacques Ndala que je dis merci beaucoup. Merci beaucoup pour la considération. Merci Moïse, c'est la famille. Voilà, botika la branche sur Congo France tozawana toko sensibiliser bato pour l'élection et les cas malam. Merci à Mouna coordinateur Mouna Cédric mon coordonnateur Kenzo Mukendi na kati ya coordination Rachel Mayala na Londres. Je vous salue tous à la branche sur Congo France et koleka malam. Élection oyo il y a kimia mto ba muninga azate Congo eze ya biso nyonso. Merci beaucoup botika la na Nzambe. Congo France Congo.